Bonsoir la Chine, bonsoir la Chine, bonsoir bana mambo, bonsoir ba mama autorité. La Chine nakoti la bino liteya, boyoka mwana na biso ndenge azoteya. Me bozala attentivement. Moto nyonso ayokaka émission Karine Mokonzi la baronne asalaki te. Bolanda nanu mateya oya lobi. Potozala na kati ya esprit. Kazote ya biso toza na kati ya esprit. Tozala na kati ya esprit oya zoloba. Tango to landa ndenge azoloba. Ndenge Karine Mokonzi azo expliquer, azote ya. Nde esprit na biso ekozala bien. La Chine, bolanda mwana ndenge azoloba. Azoloba. Azote ya penza. Ya solo Karine oza ndenge moko na batu te. Ya solo Karine oza ndenge moko na biso te. Ya solo Karine makambo oyo lobaka. Yango ezomonana. Ya solo Karine ozali phénomène. Ya solo nandimi yo Karine. Oyo ozoloba. O ezomonana. Et soki to landi histoire na yo. Soki to landi témoignage na yo. Nakanisi ke toko kolisa esprit na biso ya Nzambe. Toko kolisa Saint Esprit na kati ya nzoto na biso. La Chine bolimbisanga. Na yebi nanga koteya te. Menazo senga kaka. To landa liteya o Karine Mokonzi azoloba. Malobo ya zoloba. Epesi ngai. O baloba ki bomoto encore plus. Makanisi plus ya malamu ezo kota nanga siko na esprit nanga na molimo na ngai. Ezo salanga vraiment ba char de poule ndenge Karine azo expliquer. La Chine atieli bino video wana Karine azo loba. Azo teya. To landa mateya wana pardon. Nzamba yebinga na kimukolo te parce que nga yambi Yesu na kimukolo mais Yesu kwa yebinga parce que sémence na nga place ba botanga ya ba présenter kinga mwana oyo ya yo donc nasa malgré na mokili Nzamba yebike oyo banda ba bota ye muta bota ye apesanga ye oyanga donc il faut pas même toucher Bolex Sabata na bino pour rien. Je suis pas comme vous. Et puis maman ce soir je sais que aux andé mon abatunyo sotenga na ndoba oh maman na zande motendeni na makolomi balé ko batunyo so maduso zo mi balé habité maman spirituellement ko sala mambo beto so basala raté spirituellement za lokola bango te yo tango na boti na ebisi Nzambe par na nga dim offrande na nga c'est rite elle est là. Comme Karine papa abiso mtape sanga. Donnet nga bin siko soki bo ovandi quand je dis que le combat spirituel est réel hein. Soko vandi bando na mama obota kanga ndenge nini. Osoka zemi na nga wapi. Au moins maman monsieur comme la kota musu zemi ne kotanga na hôtel. Siko yebisanga yaya. Zemi no na mbeta hôtel banganga balalaka. Ba magicien pasteur parce que hôtel les a normal hôtel ya ka été kokena moi sito kena mobali non hôtel les autres voyageurs qui mboka mo boye. Il faut hôtel bah séjour na yo parce que mbetu ils a placement avec na onini ils a il y a placement que ça en fait bah le bari sous mon nini ils a placement ils a sanctifié en fait parce que mbetu a montré quoi vie à montre parce que er to là ka to kufa ka so peut to kenda ka wa puis quand même pas le secret voilà to là là surtout que 9h, 8h. Na pongi mambo ileka na enga na yo. Sko yo tam kuze mne kote no hotel. Ki yo ba nozo bénédiction de mon baninga. Eza sacré. Ba chinois boye binyo ça. Oui, mais tes affaires sacré. Sko mbe tout sacré yo siko tuna mama be maman. Oze minanga oze minanga maman so ka to lingala na ebité soko ye maman na ebité il faut lila
Il faut les pour tes amis côté des sémences non. Il faut les so ka yebité là ici que tom sous nazem na bimana mi bali 4 et 5. Est-ce que t'as la sémence na yo? Ou ba papa on a 5. Na kati ba papa na 5. Mususu ko connaît chef coutumier, mususu na famille na ba balakela, mususu ye moko simba ba vie, mususu ye moko ayiba so ki bilongo ba balakela mabe mususu. Ya ba papa na 5 ba malédiction na nyoso ya nyoso ko ngomo na clair. Ndeni yo oseka na vie, oseka ta parce que tu es maudite. Oyiba to sano mabe to boma motute. Mais malédiction, tu na 4e génération. Ils quitte. Deux fois la conséquence nous c'est comme la vie c'est dissocié tout ça et l'autre bas parents bas coco. Maintenant quand je vous dis les combats spirituels et réels, c'est parce qu'il faut qu'on coupe les liens. Il y a bas coco, on a le salaté. Donc nous sommes. C'est pour cela, hein, moi je veux la joie comme j'adore les seigneurs parce que nous avons Naza Fimoko Béni, Nzamba Yebino depuis ma naissance. Il y a un moment où je suis kitoko. Aza ce qui ndenge nini. Aza la chance te Nzamba Yebi na musundu to mona garçon yo wow. Otali fiobi mpende bassin. Ah la chance te Nzamba Yebi non, le maman, ils ont des mots pédés à côté de papa. Ok? Donc, quand vous avez les temps, Yako Vanda, Yako Loba, Yako Saka, Yako Kanela, perte. Parce qu'il y a depuis ma naissance, côté na bata makuna ba kota raté, pas zenga mambo. On a maître des maîtres, on a les karaté. Donc, au cas où j'ai ma kangi karine ba sali boy nasu ke loko kozate parce que yemo aza nazo contrôler. Alors t'as que mon ngala banzo bete banda pour bébé maman bonga pienga na ajo bino bino leri la nzambe bozwa ye. Ata yo bino mo nzambe moi sina bino. Donc c'était juste quand je prêche na tchaka ba témoignage na nga pendant l'accepter que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu et puis rien n'est impossible à celui qui croit. Na pesa bien témoignage nanga parce que Bible lui soko yo kinga soninga pe na yo ko soninga na yo kanga sonité pour na koloba o nzamba o salelanga à chaque fois na le brasso bo mon vie nanga il faut besoin conscience il y a pas problème na bino parce que na poto inane na ndambo poto inane na ndambo moi mon mari est français mon bel nanga français mais ala na poto bana ba 18 ans baza bana ba vierge baza bana ndako baza amoni bangote. Comment bon thème? Est-ce que maman yo il faut alliance n'est à diamant pas ga diamant. Il est-ce que bah tout homme sous ça va la vierge la tête bah là c'est diamanté. Pour dire que Dieu peut faire des choses qui est anormal en fait. Bon moi ça me saute prière ça me mort ya anormal makambo na mis tout le monde anormal pour botter que netier fais-moi sans valeur mal réputé. Ndumba, moi ma belle poli, mes filles, on a Ndumba mal répété comme une belle famille. J'ai mon homme à moi. Je vais te montrer combien, mon papa t'a la commentaire, je vais te montrer combien. Eh, Pelia linga Karine te, batindi Feli a triqué Karine, je me relaxe à ma maman. Mout balingate va vendre un indak moro. Mout balingate va on aura caillé. Pourquoi bolo baboyinga nabi? Eh papa. C'est normal, le webinaire en internet, il y a des fois quand tu vois des commentaires, hein, tu me poses des questions. Net biso ba mbiya kato vanda boy. Commentaire et mingi sarabi sauté, statue lengi sarabi sauté, jeton et ça que l'autre côté. Parce que babanda ko bois ka ba jeton ba sala ba statue, ba sala ba émission ba finga on est là. Biso to lenda parce que biso fondation la biso c'est Jésus-Christ. Ata mu pepeye mbula kake fondation. Ndako ko buka na te ko fondation de Elena. Ndako ko ningana na mu pepe mais pas buka. Ya fondation fondé. Donc on a roloba. Na place bozo attend ko commenter ya roloba mambunanga. Bozo mo conscience boba fio to akina na king. Fio to bando tali na king. Na kini célibataire na ye poto ngana bino to ki ba célibataire ngana obala ka bino botika ba célibataire ya zo tant raisonner avant le bras nanga c'est là ceux qui peut ba commentaire ceux qui ba émission so ba ni tala ya you bilan. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose
na bandaki impoli mwana mabe comportement mabe fin na ngai na suka wapi na ndako libala côté moi sinon ça sukaka oh c'est qui j'ai béni le Seigneur pour ça attention que yo banjolo ba Karine wana yete bobe ba oyebi soka Karine wapi oh moi c'est feli azala ke pa na ye soko kotina ndako nango okuta photo na ngai ya munene soki tobalani totia photo nga na père isu ya munene côté to tia Léopard ana na olongola Léopard na c'est moi qui décide c'est moi qui dirige et va Chantal Bola ah on te liaka na guna nga c'est moi qui dis papa lilu nengi ngai papa biso ngai amati na voiture aki koluka oh patini non lilu ngai papa so na lali na butu dre longo nga na oki ba ofinika nga dra oh na mon côté parce que malgré mon kilio koloba malgré mon kilio ko sala mais bon ça na limite na limite c'est Jésus-Christ de côté biso to bois comment on s'en fout des bateaux on t'en sait loni on tout so c'est malama carrément comme du batika lo biso ba bengani on ndako azui ya mi monaki ale kisi ya tuna kite ya na tuna poto yo ya kana ona mapeka pona yeba poto o poto ndengo ye poto boko sila ya kala tete obeta 2 ans tozo commander kaka YouTube skoko sila ngo eza wa poto ka ba jeunesse to ba chanteuse ya na ki chanteuse on peut voir les autres ça studio zondima bata na epe libalo le mbali ya boya mobali ya bimamo nyoso kosala soki ezala ekosalo mema okoma erase moi je te soutiens non mkaka bi papa fona mbela rafat mena na texte na yemba na te ex na ye moi je papier na biki papa texte toke studio 1 heure 3 heures to 6 si to zondi moto na ngazate père yimo na zondi to zondi ndako lali lobi na mo yemo père abengi telvin passe à la maison kaka abengi ba maquilleuse abengi na bina ki osama nzaka tete ba ya na ndako qui c'est rite et ko kisama oh maman biso na bakar na bota maka c'est rite roi na bible c'est ah romona mutu musuna alliance mais fait nga ko sama nzaka etali mobali na ete ako biso oyebi nzela o ko sama nzaka suki no mobali na yeba raté mais nga on dit papa il faut pas ça nga manzaka il faut na benga maquilleuse na nga uta à Paris elle singa t'inquiète papa sur téléphone on habite kasi kendo tikanga pa ba chinois bi boya allo na besoin faire manzaka allo maquilleuse nyonso alingi na yete ma vandi koto ba simbi elongi koto ba otia manzaka na bi mama eliso bi prophétie ekokisa maka malembe maomba nzambe quand nzambe osala asala ka boko azosala te ça ne se voit pas quand Dieu opère de miracle et moi na makate nzambe osala ezaka lokolo osala te bomona lokolo bomona te bosutramba ma pou ya nga na oyokela bino maona omona ebele herbe omona na lati robe bise na voile na omona ebele ba olela er yango ya volela esengo na ngeza te kolela po voile na nga na olata te pona choquer bino na olata parce que ta na nga ekoki panier circuit encore comme peut tout na nga siko esengo na nga ezala nga so na lati lelo lobi yo lata lobokuna ya lata lobokuna quand je dis voile peut-être ponga ba babanga itula na obala baba yo obonga te donc pour le baké yo wana kano musupi baba maladi oza na yo kobika na ngote wana kano mususu baba ke yo za stérilité yo e kombo kobota te nous on a la victoire donc être le bras non le ba blague boeme avantage à nzambe na le ba blague mais era sala ka c'est tout le monde qui voit babaka moi kaka mususu komaki libala na yaka to vanda yaka to vanda na château elegina mtalati alliance yo place ozata msu yaka to vanda ozoluka na poto o yaka to vanda na ya ozo en charge afute ya connexion mai na courant kota toilette sala boyo obela na charge na na ya ozo et comme ra dona yo cheye pachi moi je ne travaille pas sur moi YouTube a foutinga na saiba clip na sort na cheli mama biso Wester parce que ngam na sunga mama nga donc pour le basico on a PMIP so na zangi papa il faut na tinde maman 500 € papa bina il y a pas de problème attends je vais voir na ke banque na ke binda c'est pour cela quand j'adore les seigneurs
N'adora. C'est le moment où la fois passée, la salle d'adoration a fou Camille. C'est tout le monde qui m'appelait Mamie. N'est-ce pas sinon comment coller la c'est moi quand je vois c'est que l'Éternel en ça là. Non là parce que oh bino bon na ba miette en fait. Ngam na la kati. Quand je vois ce que le père pour ça de nota et mutimbe mo mambo. Bon mon akenzambo non. Ce que est tellement les kinde les lisanga. Ce qui n'a fou Camille parce que Bible lobby hein. Moïse a libéré bana Israël. Moïse a libéré bana Israël. Babi Moïse a libéré bana Égypte. Alors on est Égypte pas mais on est Israël. Ba lobby pharaon zolanda bango. Bible lobby boy. Bitumbe banzi. Bible lobby. Moïse a fou Camille. Ce que Moïse a tombé maboko. Bana Israël ba olonga. Mais ce qui m'a beaucoup lembi a quitté ici. Babandi ko boma bango. Ata soki nazo adorenza meneti bononce ko basani no chola muka na boaki ka mai sa maquillage pour papa linga maquillage te a la pala linga me capter boende papa linga un peu de boucle à moitié un peu simple so te mito que ce qu'on a bureau kuna ndeto mami qui font des télé et maté qui ti kuna po kuna YouTube kuni kenda bongo mais ah YouTube te mère a parlé tout ça là c'est pour cela même ceux qui ont ça la bonake bonazongi bonake bonazongi bon au monde a ti avant d'adoration ici là il faut la fou